Bandeko, toza toujours na makambo na Nzambe. Moye bandeko batininga makambo ebele ya mboka. Mais lokola molimo santo eza ya kofanda na makambo ya Nzambe, moye na lekisa ngoyalité peut-être lobby. Bandeko, eza na bato ebele bazosaka na Nzambe. Eza na bato ebele bazozwa titre ya kipaster abambi yango, mais makambo aza kosala eza ya pasteur te. Nazolakisa bino tata moko awa ya Moluba toujours. Tant on ba bino ke Moluba koko za mosala Nzambe te. Tata wana aza na plus de 10 femmes et puis 23 enfants. Il se déclare être pasteur. Mosala na yo kobota bana, mais olobi oza pasteur. Ah, ndeko. Et yo pe siko sokoza mutu soki ya ndenge nini, omoni mutu ya ndenge wana ozobenga ye yo pe pasteur. Aza pasteur te. Mais natalakisa bino même quelques minutes ye, bongo tolongola yango. Après ndeko, boko mona so aventurier mosusu o bazo bimaka ba prophète. Ndeko boyo kanga. La plus 98,5% des prophètes, hommes ou femmes, sont dans la sorcellerie, sont dans la magie. Au coup, peut-être 1,5% est belé. Tout ça, 99,5% au coup tabango, basant la sorcellerie, il y a magie, il y a sorcellerie. Ils ont un esprit de divination. Oh, la Bible, un esprit de serpent, esprit de vipère. Comme serpent, un esprit, c'est un esprit de divination. Bango nyonso wana. Basala Gabilon Bora Lukuta, Nebo Monaki, Muto Mususu ya Bruxelles, Soki, Bosa ni komo na ye, Oya Kinako Lukaso, la reine, Nani wana, Aya Koloba Makambo, pour nous tirer Batu, Akbaka Kuma populaire, pesa populaire. Yawana Epsino ke, Soki Moni Musala Nzambe, Aza populaire, Aza Nzambe te, Kokende Kolukape délivrance kuna te parce que il loko usala mesate. Kokende koluka délivrance kuna te parce que loko akosala mape zate. Zwane di tata oyo azana bana 10. Non, bana 23. Plus de 10 femmes. Est-ce que mutaboya ko délivrer? Est-ce que mutaboya zana temps kotanga seulement Bible? Eza ndenge mona mosolo mona bengi mama kalanga. Yo mwana Nzambe ozobenga mama kalanga, c'est triste. Mais tokota la dossier na été. Dans la journée abatu mbale. Mais mususu na yebite soka za kolonini. Soka za Moluba to Moluba te bino to yebi. Ngana yebite. Badaka la yebisa bino bandeko nanga. Si dans votre église le pasteur est Moluba, sortez. Moluba basala été pour na Nzambe. Bozo na ba scandale nyonso. Ils ont les réseaux sociaux. Mikolo nyonso Baluba. Nyonso Baluba. Ba pasteur Baluba, ba yebi bien que Chilombo n'a pas gagné aux élections. Mais bango nyonso ba pasteur ba ko le boko. Bozo na bilo wana. Bozo na bilo wana. Pasteur, un pasteur ne peut pas cautionner le mal. Pasteur à cause de la mensonge, côté mensonge à cause de la volonté. Pasteur a toujours côté vérité aller. Alors, tout en amié. Bongoto. Et comme vous le voyez, le plateau n'est plus le même. Aujourd'hui, en fait, maintenant, je suis assis et puis j'ai un joli bébé. Son nom, c'est Sarah Branham. C'est la fille du pasteur Kassamba Kana et qui nous fait le plaisir de venir sur ce plateau avec toutes ces femmes. Je parle des 6 femmes qui sont avec nous sur place. Et la petite fille que vous voyez n'a que 4 mois. C'est, je crois que la dernière jusque-là, on va le dire comme ça. L'aînée du pasteur Kassamba a 32 ans, c'est une fille aussi. Et pasteur Kassamba a 23 enfants. On parle avec lui aujourd'hui. Bonjour, pasteur Kassamba Kana. Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous recevoir. Mais aujourd'hui, c'est inédit parce que vous êtes accompagné de 6 femmes, de vos 6 femmes. Ouais.
Est-ce que c'est toutes vos femmes ou il y en a encore qui sont restées? Il y a une qui n'est pas là. Une qui n'est pas là. Elle est en France. Ah, d'accord. Alors, donc, pasteur Kassamba, directement, on doit le dire comme ça, comment faites-vous pour vivre avec autant de femmes dans une même maison? Quelle est la magie, quel est le secret que vous faites? Bon, notre secret, c'est la parole de Dieu révélée. Nous la mettons en pratique. L'homme se met à sa place. Chaque femme aussi à la sienne. Alors, cette parole qui est contredite par beaucoup des gens qui pensent que c'est vos origines ethniques, tribales, parce que vous êtes Louba et que vous voulez faire ça. Vous répondez généralement à ces gens-là qu'Abraham n'était pas Louba. Exact. Alors, pasteur Kassamba Kana, c'est vrai? Oui, je comprends qu'elle est trop avec la cravate. C'est vrai que tu peux la manger, je te le permets. Alors, nous allons donner le micro à madame qui va commencer parce que pasteur, on a eu le temps de passer. Voilà, bandeko, na longo liango. Alors, on va essayer. La question, c'était Boyoki, pasteur Kassanda. Place on a mis 6 femmes. Mais dans la vidéo, on a plus de 10 femmes. Si je ne me trompe pas. Boyoki kuna balobi, il est Moulouba. Azui parole de Dieu à Tinakati. 23 enfants. Na Bible, Moussa Nzambe moko azaki ndeko na zate. Mais alingi ababenga ye pasteur. Moulouba alingi ba titre nete ba pharisien. Mais jamais au komona Moulouba a la émission pour na ye qui a la mabe te à cause de la pasteur te jamais Moulouba a côté le mal a condamné le mal. Moulouba ne condamne pas le mal, il cautionne le mal. C'est vrai que beaucoup inanga mais c'est une vérité. Bandeko. Et ça m'a si quand yo plus de 10 femmes, peut-être plus de 6 femmes. 6 femmes, on a nyonso baluba. 10 femmes, on a nyonso baluba. Donc, chez eux, tellement passé l'équipe, na coutume na bango. Donc, moto, à cause de pas parents, bana na yo, baza ba vierge, ndenge azoki bango na bana mike, azu bango nyonso, atie bango, moluba moko akoloba zate, bandeko eze kolo ndenge ni. Moluba moko akoloba abimate pour condamner acte wana. Non. Tu vois, alors tu peux bien, aïe, on a ça qu'on l'a sans gêne. Allez, vous bengiez pasteur. Donc, à part ba kalamba, ba gege, ba Moïse Biye, ba mukuna, ba walesa, ba muamba, ba subanani, ba kalanga, mususu yesu ba kisami. Donc, on a ba scandale, les autres, les cabatines, les scandale, mususu. Moi, azako lela, suki Sylvie. Azako lela. Mukuna pesa ta 100 €, $100 à pamba. Mukuna ko a babysy na nzoto na bakisi, mais $100 à pamba. Mukuna ko pesa ya moté. Et mutu ndenge na bobengi musala nzambe. Batini nga video ngo sikoyo, na ko lekisa moté parce que na sa makamususu. Est-ce que vous avez beaucoup de musala nzambe? Et il y a des aveugles, le l'homme na tomba la boki ba ke l'église na ye. Ndenge na moni bato ke l'église ya Kalambai, bazo ke l'église ya Yambiye. Dis sortez de ces milliers. Tika baluba ba kendeke na l'église na baluba. Yo soza muluba te ko kendeke te. Soka muluba te ko kendeke te. Eza na bilo musukula na ko lo bangwa te. Ko kendeke te. Na bina yo ko kendeke te. Voilà. Tant na zo na bino ke muluba ko za posala nzambe te. Kaka mabe na mabe, kaka mabe na mabe, kaka mabe na mabe. Mukuna kuna ça ne va pas. Mama kalanga kuna ça ne va pas. Oyo babe. Babota makanango. Vous comprenez? Babota makanango bakola kana yango. C'est pour ça mi bali o babali basi baluba. Basi na ba problème mingi na ba santé. Naza basi ya buluba so benga bazolela. Siki lobi na lobela ngote lobi na lobela. Bango basi baluba bazolela ba benga. Boto benga kala. Tango makabachilo mwana kite mi basi baluba ko benga ngeze inda kuna bango. Basi baluba ko benga na mi bali baluba. Ko benga au zaki kuna bango. Allo bandeko. Soki yo okende l'église. Talaka mususu amilanga o pasteur na biso abanga nzambe abala mwasi. E azana mwasi na ye. Tala buzoba. Alobi pasteur na ye abanga nzambe azana mwasi. Niveau buzoba ni wana. Wana niveau buzoba ni. Wana niveau buzoba ni wana. Tena chila bino mususu.
Total, hein? Voilà. Quelque chose, Dieu va te donner. Je vois dans ta poche. Je vois dans ta poche. Je suis en train de voir un noix. Le noix de. Hein? Le noix de palme. Ndika, et ça? Noix de palme. Tu as un fil noir et un noix de palme. Viens avec. Cette fois-ci, ils ont eu du voilà. Ou bien qu'on a prié dimanche. Mais prié dimanche, pas la vie. Mais nous, nous te disons que voilà. On a été au Ghana, on a dit. On a été au Ghana, on a dit. On a été au Ghana, on a dit. Réseaux sociaux. Moi, Mayuka. Tout comme ça que nous, famille n'a pas mouillé, n'a pas pour la mamie, comme pour la mamie. Obisi Mayuka, Nazandoki, Nazabu, Nabu. Tout comme ça. On a eu tout Ghana, on a dit. Celui qui a trouvé ce système de Magambo, il faut. Na ubenga papa moleli malema na ubenga lekolise na ubenga denilisi ahoyapo ademati bino nenu faka nenu musara abenga ebi mongobe na songoti na lebe mongonati na tiko le mongona tamukete komisa na masaki na manini na mabloko bele wala tete na ina mukumata Papa Joël Francis Lucas Session Mamour était le passé. So, il société était le passé. L'invité, la mouli basaki, la mouli bloco beli, la mouli maromi beli, malagi na moté. Papa Joël Francis, na obenga de connaisseur, na obenga Molière, na obenga Denilis, Aouya, place wana. Et puis, moi, on paye 15 000 francs. La tire au lien, on a 15 000 francs. Moi, on peut s'arrabattre dans yo, moi, on peut s'arrabattre. Oh, ça dit que Alors, bandeko. Bomoni basala nzambe na uti kolobala bino awa. Soko moni musala nzambe succès ki makasi. A musala nzambe te. Oyo soki Joël Francis, abi soki prophète soki pasteur. Ba yokani na mutu. Parce que bayebi ke bino lingi ba miracle. Bayebi ke bino lingi ba nzambe te. Bayebi ke bino bolingi miracle. Aliyaka tokosa miracle. Bakosi miracle ne bayokanaki ozana noix de coco. Ozana noix de terre, ozana poyete, ozana Singapour. Allez, batu ba beti maboko. Quel buzoba, quel buzoba. Ndeko yo peso ozana kacha buzoba ode zamba wa. Soki yo pozana kacha buzoba ode ndeko ngeza mawa. Batu ba beti maboko. Est-ce que wana za parole de Dieu? Est-ce que wana eza liloba na Nzambe? Ah bandeko za mawa. Pona nini bozana bobungi ndenge boye? Pourquoi bozana bobungi? Zana Bible na yo ya français, zana Bible ya lingala. So na soko te ya notaka ba verset biblique. Eza mawa bandeko na ngaye. Comme on est suki Joël Francis, na yebe kolo na itenga. Parce que wana yena zana ba précision te so za muluba, na zana précision te. Mais ndena zo mono ndira za muluba te, aza muluba te on dirait. Mais so za muluba na yebite mais ndena zo mono ndira za muluba te. Bomoni ba vantir. Ezaka yete o sa succès na Bruxelles awa. Ba ombe ba benga abatu. Bo ya to sala potso. Ele bato bele. Ta ombe mo mona mwale. Bolobi ouvre musala nzambe. Ozo kende kuna le azo kotu biloko kindoki, biloko mabe, ozo lala te, tout ça, ozo na kimia te. Ndeko na ngai. Alors, ndeko bo fungola miso. Soko moni pasteur succès. Tala, bo moni bato. Mais ngai siko na tie libaya. Ye a tie libaya. Mais ngai ozo bato le biso 10 ou 15. Mais ya ko zo même 800. Alors que ngai na ko enseigner les paroles. Ngai na ko enseigner les paroles parce que y a le côté. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Faut que vous voyez la Bible.
le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Mais comme moi, je ne suis pas du monde, c'est pour cela qu'on me déteste. Au moment où Bible dit que ceux qui sont de ce monde, ceux qui sont du monde, bangoana, esclave, il y a sataniste. Satan mutu so ayeka ke azo ngana sakindoki na leki boye na sala ki boye nzamba le kotingale batu nyoso asopani pa na ye ba bandi kutu ko benga kaye asala ba omba prière. Comment mutakoza na buzo batina niveau wana? Comment mutakoza na buzo batina niveau wana? Alo bandeko bomoni ba faux baze belé bango oyo eza ndenge mo kana ba kalambaye ba Moïse Mbiye ba Makalanga ba Ifonge ba Baka ba Marcelo mais ba Delilesi bango groupe wala nyoso muto musala nzamba zana ete muto nyoso na ta inkombo musala nzamba zate ngasa ba vantilité et tout moluba asa musala nzamba te, je précise hein, tout moluba asa musala nzamba te. Voilà donc na tala soki logo mususu ya mutu wane yali voilà nata nano soki to mona yango soki kosala voilà kaka ndenge tolobaki na ouverture ya journée ezali ngala facile boyeba ke ezali ya koyinda mabe entre prophète Joël Tatu na Evala. Gilles Ngandola a expliqué biso pour la compte ya ngala facile soki bayebisaka bino ke baspectacle ya bakati ya edingwe esila noko eza lokuta makasi baspectacle wana nyonso esila soki moke te me batransfera yango nde na kote ya baeglise de réveil bisika opi mikolo oyo bapaster bakomi kolakisa biso baspectacle ya solosolo soske loko tala mbata lisusu double pati ya dalefidi noko en tout cas yoka sikoyo lisolo ya semeni noko na ngai il paraît que le prophète Joël Francis Tatu abetelaki ndeko na biso Juju Ivala baprofesi ya somo noko ke aza mutu ya bakisi eke na basaki na ye azotambolaka na banyoka ndenge alobaki awa en plein culte. Tala bien asibi sizo azokata sikoyo ndeko Juju singa na loketo alobi ke singa oyo eza bakisi eke ndeko oyo na saki na ye aye na nyoka azotambola na yango me ya mabepe ya mawa ezali ke spectacle oyo botali wana ndeko na biso Juju tango azonga na palais bafamille bami et connaissance après avoir kotala baimage oyo na bareseau sociaux balobi na ye balobi nzoka yo ozalaka ndoki oza mutu ya bakesi ndeko wana mpe akoka na ye soki moke te eta ndeko Juju Ivala asiporta te asanza baverité nyonso alobi ye ayebi makambo wana te keba alobi nyonso wana ezalaki lokuta ezalaki cope oyo prophète Joël Francis Tatu aproposaki ye à travers bato na ye mpo apesa kaka ambiance na église mpo bato baya ebele bamonake ye aza ya nzambe yokelanga eloko oyo eza ngai Juju Ivala obengaka wana ye priye dimanche na priye dimanche mpa na yo wana mais yo moto tindaki wana ngana etokana ye ningo wana te ngai na ye etokana ye ningo te ngani yedekokana yedekino ami wana ma réseaux sociaux mo mayoka tokonsokeno famille nanga bakomoki nanga mpona makambo yo okomi mpona makambo yo olobi obimisi bayoka naza ndoki naza boye na boye na boye na boye tokonso ngana yo etokana ye ningo wana te epi mongo mpe nasongo te bandeko na yo moto ozokondima na yo moto ozokondima koya kosala témoignage mabe mpona kobungisa bana na nzambe. Alors ye alobi ke il faut yo loba ndenge wana mpo bato bamonake naza ya nzambe. Ntango kosala témoignage bato bamoni basala nzambe ale bato banola ndenge ebele banopesa nga mbongo ere ekoki ere nyonso naza nango besoin. Ndeko mpona ni bolingi liloba te kolanda bavantiri ya boye bon muta boye asala imposition pa ya mwana yo do même pas na yo. Tala nga lelo naza na babible awa et je suis seul après nasali prière na ngai et ntango naza koprêche moto nyonso ayoki alobi
Mais pourquoi nazala bato mukeka bato kolanda ngai? Mutu nyonso so atalika liloba ya Nzambe onga na prêcher. Mais pourquoi bato mukeka bato kolanda nga? Parce que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Ces gens-là travaillent avec l'envoûtement. Quoi envoûter bino? Même si on va critiquer, même si on a la vérité, à ça tu as une liste de bateaux à envoûter. Même si on a dit que non, tu ne peux pas croire. Mais au contraire, hier, si on a dit que toi, tu peux croire, quelque chose, matin, il y a un prêcher. Et ça, Satan a gagné la ligue au Sakarate, il y a une victoire, il y a une dengue. Tu as l'amour ou pas? Ngai kana France wana tocha ba sale. Mais ngana ko sambwa. Ngana ko même 100 personnes te. Batutu ba okene pa na ita ba so mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, on ne programme pas le Saint-Esprit. On ne programme pas le Saint-Esprit que yo na kwesi yo pe kuna yo susu na kwesa yo pe ana osalo buenga pe. Non, on ne programme pas le Saint-Esprit. Saint-Esprit akabra na ote. Allo bande kunangai. Merci beaucoup Nzambe apambola bino. Bobima vraiment bobima na bozoba. Bobima vraiment na bozoba. Na suki wana pona lelo. Lobi pe na banzi. Nous allons préparer matin dimanche. C'est fort possible que l'OBP n'a pas été la na ya batamboka. Merci beaucoup bandeko. Tika Nzambe apambola bino. Nzambe vraiment apambola bino. Merci beaucoup. Je suis au numéro 06 51 03 90 89. 06 51 03 92 89. 0033 6 51 03 92 89. Que Dieu vous bénisse tous. Vous qui regardez cette vidéo, merci beaucoup. Merci aussi de votre patience. Que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, vous bénisse. Merci beaucoup.